Ya. Azanjalate. Gadis ngai nanga kabongo te. Na sombi saum po lobi na butu na yoka fiyo jolo bati na zo na zana mposa saum. Na le na lobi te na tika yo mi balempe ozana njalate makamoni ozana ngona motema. Ozana likambo. Mpo ngai na bunga kate. Ngai moto na boko yo, miso na yo, physiologie na yo, na moni tozana likambo yebisa ngai. Coco. Lobi na lala bien te. Nani? Je s'est posé ma question, yoningo yeba. Ce qui vraiment mami bakata za maman nanga. Coco, est-ce que nga nazala mwana ou soit ou adopter nga na yeba te nalinga na yeba? Comment ko traiter nga bolo quoi? Mwana mo ba lokota lokwa na yeba te. Gadis. Coco. Ngai na boyo. Coco yo boyinga te. Mais amour ya maman na moni ezaka mieux. Mona nyoso alinga aza na affection maman na ye. Comment yangai mama comme ça le quoi mbanda na ye na yebaka te. Na senga boningo pesa nga te na sala boezo simate. Gadis ozana eloka kusate. Ngai bien sûr ndongo lobite bolingo ya mama na mona eza ndenge mosusu te nkoko. Kasi ngai na za nkoko na yo ngai moto na bote bakata. Yango na mizoki na musapili ko boto nganga. Yaka nano doso ya mona na yaza na posa. Doso ani nga mwana nga kufa. Yaka nano doso la nano. Mona na yaza na posa na. Yaza na mwana te mwana nga kufa. Bakata ngai na pekisaka yo likambo wana kolobaka na miso ya mona to na mato ya mona te mpona nini bongo. Mona sika komi ko banjaka mingi mono oyebite Gladys ajoli ate. Mama nga sala nini? Munoko ya Gladys eza yanga te. Donc nenga zana alia te etalinga te po yanga ona bota kufa. Kotala nga te. Otala nga do miso no komisa masasi po ebeta nga masasi. Bakata. Ozozwa miso nwana otia. Yo kende na yo. Otalisa ngonga. Do obongola ngo masasi pe tirenga. Bakata makamoni no jolo bana mwana. Yo tamola lati. Tango bima boy. Est-ce que ko kuta dana diurute? Esa nini? Et tamponner yo. Na kombo na Yesu diwe ko tamponner yete. Yo kende makambo na yo likambote tika ye. Bakata mpona. Katana mosoyo. Eyo kakabato mama mpona nini? Yo moto kumbitemi. Oboti mpo merisi no merisa ki yete mpo oningaka ko merisa mono yote. Adwa mulu maternelle to merisa yete. Mama. Kasi na nyoko na mposo na ngai na bibelo. Koluka te na manke. Kasi OK. Ngai na oye biso. Omoni libelo anga miso. Yo tokoka bona. Ezuiye. Emelise. Na vi na nga mobima te loko ekotanga na libomu na nga. Na linga ke bima pe azonga bima te tango lingi njoto abima te mazana ndoki soko jemi te maadi ko meka ko benga mama no bakata na ngai batu nyoso bayebi ke mwana nga na bota kufa to tangela nga kutu biloko ate po ngo baby senanga journée nga na okay makam nga bien ke ba mama kende Baby saka ngai motema mona na ngai mono yo boti na santimana ojuije mo boti mono yo puma yeribere ti ojo kende na barangaza mabe utabo mona bo bebe telero mo akomi mosi monena yebi makambo tika ngai pe na pekisaka yo Gladys na pekisaka yo te nkoko na yo zana bana mosusu ma boti yepa kufi ngai moko na zana yo likambo nini na moso yo likambo nini ogaza mama na ngai tika saro kwa te mama na yo akufa ngai ne mama na yo ko lingi to be ko tingama kana ye ojo pisa ngai mpasi. Et nous sommes de jeunes. Des fois, si on a dit pour moi, on a eu matin dans mon témoin, je suis tombé amoureux. Un coup.
On a eu comme moi goût. Tu sais quoi? Tu sais, ouais, puis roté aux andoki. Je te jure, chérie. De toute façon, on balakanga quand tu chantes comme ça. Na linga langa. Nakuta langa la bamibali. Mais non, bah tu sais, lorsque je t'ai vu, chérie, naï déjà moi de toi. Quand t'as le cas, na banda, mais normalement, moi, si on a mis une langue, il y a une pardonner, non, lingue, maman. En plus, tu te rappelles justement là, un jour à Liboso, tu m'as dragué. Non, c'est l'eau firme, mais c'est un peu long. Atikati alinganga kaka. Tu sais, c'est tout beau, comme toujours. Oh, mais arrête, chérie. Je te jure, t'es doux, t'es tendre, t'es romantique, t'es charmant, t'es un parolier. Je te jure, chérie. Mais oui, mais attends, tu sais, un homme, tu dois déjà donner à la femme, faut que ça ait plaisir. Et puis j'avais compris mon corona parce que j'avais déjà craqué, chérie. Tu voyais même pas mes yeux. La Kenda est déjà fixée. Genre, ah oui, tu vois, écoute, rappelle-moi après, hein, je suis occupée, mais tout, tu vois. Toi, tu me tues, toi. Arrête-toi. Je t'adore. Tu châties. Ouais, chérie. Bébé. Maman. Comment dire bébé, ma ramgali n'a qu'à dire. Ah ouais? Bon, puis la minute, j'ai envie de te donner ta douche, maman. Aujourd'hui encore. Maman n'a rien à sola. Comment est-ce que comment va voter là? Ma Nicole. Te comment maman ta maman nga bota kinga abota nga pesi nga mama comment ma Nicole comment ngeza Nicole ce que zo bengi nga mama na sens ni pour mutu so va kotia va comprendre que yo mwana nga olingini ningana loba kaka soki moye ezali bozongisanga place bozwaka ngai parce que on souffre mingi nakosenga bande génique boye moye opesa ngai eza te biloko olia fo koko sokoko aza te kolia na ngai ezalaka mpasi lokola mpo ninga nabenga o mama te owanga na nga aire nyonso ninga nayeba soki ke naza na famille na ngai Ok. Aujourd'hui bien que gozong son en famille non. Famille n'est pas ensemble ma bellette. Mais yo moko na kiteti na yo tio bibi. Kisi nini on ngana zwa kite? Tango yo zayena kati ya libomo. Nzete ya pai. Misisa nango. Na ebi moninga moko atongola yango na poko azemelo ebimi. Menga na tongoli yango na 8h. Na lala pour midi 19h. Dans la mourir croyant que okobima obimite. Na sala effort ndenge nyonso to pona zongisa yo. Et pas na zwaka yo. Na famille tata na famille ya batata kulutu na yo ozonga okota na sa mabele mela yo osala teti kiteti na yo tio bima tio zokola nango waka teti soko yebisanga ndengo za wana mabele mibale wape na taya kitoko est-ce que yo za moseka lokuta alokuta makasi oza ndenge makambo nyonso to bajene fi baza nango ngana somelo bagénique ngana liesa yo koko na yo apesa ko ekoki te pourquoi olingi kokolenga so moto alingi yo tazosepela no te tika ye yango nalobi na sa mabele soko olingai koswana nga mpona makambo ya buzoba non c'est peut-être tellement kende parce que ndenge na otala tant ozali na libumu na nga ndoki oyo ovandi obotami est-ce que yo yebi ata gwa libele nde ezalaka yo yebi ata gwa libele yo sakana ata na libele oyebi yango te mpo na lingai na ngai yo te
bando zaki na libumu timukola liboso timukola liboso na okotaki o papa na pesaki nga semence ekotaki na libumu ne jour na bana ko yina yo na tata na yo Maman, mais ma bien nangisa. baninga oanga Edith Kilanda moko abala mundela za bien domicile Makenza moninga nga long date na mobali ne Adi Londole baza bien bana bapoto mengati leo na seke tovawa pona yo frena vinanga C'est toujours comme ça. Bonjour, papa. Oh, comment ça va, j'ai ma belle? Ah, sérieux, tu n'as pas de non, si c'est comme ça, on va bannir pour faire bien en place. Il y a 5 4 pour un crédit, si moi-même, il ne me respecte même pas, 300 unités à 250. Mais pour le bien, papa, pardon, aider. Hein? Oh, bon, on s'est dit quoi, moi je pars. Qui va préparer aujourd'hui? C'est qui? Hein? À doubler. Et toi, tu fais quoi aujourd'hui? Hein? Moi, je ne sens pas bien. Tu te sens pas bien chaque jour, tu te sens pas bien chaque jour. Aller à l'hôpital. Ah, au monde c'est qui est? Moi, il y a des gens qui font ça. Et il y a des gens qui mais franchement, il y a des gens non, non, c'est bien. On le dit bien. Alambra bien que les cailloux. Bien soit bassi. Il faut ça l'effort. Parce que lobby, vous n'allez pas dans yo. Il y a nos athées. Vraiment. Est-ce que Mandaoya ou Lambelo n'est pas dans yo kuna? Non. Hein, ma fille, moi, Nazo Sepela, Nebozo Kola, je suis fier de vous. Parce que maintenant, maman Abino Kenda, Atiki Bino Mikie, vous avez vraiment, moi personnellement, je vous dis la vérité aujourd'hui, Nandaï Kobanga. Est-ce que nous avons ça Moko, Bazabana Bassi, et peut-être lobby, tout ça, mais je suis fier de vous. Merci. Nebozo Kola qui moi, même ta soeur Popine, toujours, elle est toujours correcte. Merci. Elle marche bien. C'est bien. Merci. Encore une fois, bravo pour ça. Vous méritez quelque chose. Je préfère la voiture. Non, non, je veux pas l'argent pour t'acheter une voiture maintenant là. À l'avenir, ça va venir. Ok, c'est pas grave. Ah, donc, d'ailleurs, pour ça, vous voulez. Vous avez là, ça serait pas une voiture, moi aussi. Ça une voiture, non, non, je n'ai pas l'argent pour ça maintenant là. Mais à l'avenir, ça viendra. Merci. Hein? Ouais. Un peu de patience. Ok? On est balobara. Hein? Ndembonase. Ok, non, malé. Mais voiture, on a des alliés. Il a 2 fois qu'il a un taxi. Bon, la Popine déjà ça va. Yo. Moi, auto-école. Permettez avec la tambola non parce que na yekola mais tu me permets pas. Naza na muka moko. Yangwana. Yangwana auto loba na nga loba te. Bozela na sola kina le magela Patrick Manzanza aza na kin. Aye na voiture moi azotambola. Abiso ki azongi akomi prêt à kozonga.
puis toyoka ndenge na osomba voiture wana comme ça et ça très bien comme ça bino bo récupérer oyanga papa comme dire wana te what is that tikira chakal wana dali bino bo récupérer oyanga nga la zui wana yo kokani ayo kaka eza quoi ya yo oui. Oui, c'est bon, mais ma bille. Eh, papa, vous êtes sérieux, voiture, non, et comme il y a des longues naïos, dans ce moment, on a pas papa. Si comme mon ami, bah, non, vous gangate. Non, mais ta voiture là, tout l'ignorant. Pecho, Pecho. Yana. Eh. No venga. Problème. Oza longenke. Osimanga divagation peut-être couronner ça. Boko zona misapi. Non, faut suka maboko na obia faut pesa mtumboti. Faut suka maboko suye pia apo simi muto simabwe. Na belle. Na oti toilette, essaye. Oti toilette. Ça salité olini. Olini. Na sepela na ouais. Sepela nanga pona. Oda makangu nanga. Bien. Ota forme. Baby Jambe, aza bolingo. Avanja sali mutokwa yo. Aloke misango lingo ngayo linganga yo. Kama mabada bota mana prematiro. Sia, ngoko lingo. Wala kizengi, tamu na ndete ngaba. No. Mutabolo lingo. Kisa na za kizengi te na shusa pa mtu. Mutabolo lingande yo. Libanji na jola se deja koza kizengi. Ko kizengi benzale baza mabanju bwe esanga su. Omana baza mabandite ka ngai kizengi. Kasaka nanga ke. Ena sana tena nini nango? Mama nanga papa Pecho. Papa fol fikipo za wapi na mama ndatali fikipo. Basali. Mama fikipo balo badini. Basalo ni basani. Fikipo baza wapi penja? Celestine. Ebo coupe mayonnaise za yo. Celestine. Jamu bana biolo bani sami. Yo, bana biolo bani. Bashi ko bali nganga bele nani ngaba tena lingi yo kisengi buri. Osi mangato pour bien songa jamta sentiment. Attention. Ta Pecho. Yaka yo Pecho yaka na benga o. Nganga ero na toko pepsi anga journée. O pepsi anga journée. Longa nduma nyama chen. Ali mana cheche. Nebe ndumba. Oh, nande. Nako beta onemsio. O beta mbunda. Yo. Sanga tendresse. Nyama. Uko. Naoni mwana ko. Sia. Ona bana nini? Kirtage. Mion. Oscar Marie toi. Les millionnaires qui l'autre. Oscar Marie tu l'as. Tu n'as pas tressé mais tu n'as pas yo. Vantaline. Oscar Marie toi. Asani. Alinganga na boya. Tu n'as pas tressé mais chika. Vantaline alinganga na boya ko bana. Azanga basen nyama. Azanga basen. Nyama ndumba. Ya cheche. Gadis? Gadis Gadis? Kaka? Kendura nanda koti. Mise vimbi yabo yeni. Ola nanda kote. Uzana mpangite ya kasi najua mwana yo komi likoko moko ya miso boye likoko moko boye. Koko. Naso na.
Jambe kamba ngana gadi soyo soka neko nyosa ya kusoka nini nisusu koko ngaza koko no gadi singai na jo ye bate motuna nini wana nkoko na ngai motuna nini wana yango yo moko nini mpinzo ye kukauka na miso na yo nkoko na ngai mpona nini yo lingi kotia ngai na motema na yo te ojojo ngai moto mosusu mpona kapasi koko na yo kapasi yoka esa na ngo eloko te ezala nango mpe mozwa mwa bolokota na bino boyebisa na bongo boyebisa bino mpe ye te ti akomi na baage mo boyebisi esase nayebaka koko so mama obombelanga baparent nanga me yo te quand même yozala lokola mama nanga koko nayeba te keno bazala place libo ata bino boki otikanga te nga mona oluka ntina oyeba place baparent nanga basa koko mponi mosanga mo yoka nani gadis mponi mosanga mo ekoko omoni nzoto ya moto bomo ya moto omoni ndenge bajwaka nsoso bameti yemba moko mpaka ya kufi ndenge biso bato mpe tozali lelo olali na lokani lobi kuna ndele lokani okomona mosisa soki ekatani yo yango balobaka te mona mokeba asali vc to mpe mona mokeba akufi ma osibi eza mamu te ngai naza nkoko na yo nazoloba na yo bosembo rien que la vérité ngai moto naboti Nicole bakata ngai moto aboti yo nano mona te mama aboti mona na ye mpati ye na linjanja aboki ye mais fala bwaka ngai to nazala te mokenda botanga fala bwaka ngai mpo ngai naza miso makasi eminde baiso bolo ojo mona ngai na telemaka bamama beti fabela mpe batelemi ye bakata akokaki kobwaka yo te soki azalaki ye moko kamba abwaka yo kasi ngai na ronde bakata na ke alingaka mpe kilo te ngai na jo kumba ye tina l'hôpital na badotere koya na ndako aboti yo mpe aboyi komelisa yo libele ngai na jo mposo na ngai oyo mposo oyo yo omela yango na melisa yo bamai na raboy miliki soki eza te mai ya teruze na melisa yo oza nkoko na ngai kasi nayebi te otingama na ebakata aza mama na yo kasi alingi te moto na moto aza na motema na ye kolinga te ete ngai motema na ngai nakoma lokola ebakata akoma lokola yo okoma lokola ye koko elo oyo alingelanga te nalinga nayeba ti lelo nayebaka te nalinga naboma ye to nalinga botama oyo to ndenge nayebaka te ti lelo yo okoluka motifi kasi tokobanda lelo te elobi ojwi te eza na basi mosusu alingaka kobota te kasi lokola alingaka kozala na mobali esika moko adwi te me amoni lokola vi na ye ekomi letale bomoi na ye ate ojonga yo nde moto ojongisi ye nsima njoka yo ozalaka na yo libungutuluku na epai na nzambe ye ntango akei kolokotanaka na makambo na ye nde ye asali nyonso te abenda yo oyei na bomoi na ye kasi alingi te gadisi na ngai mpona nini ngai na yo tokendaka moname te tokendaka eglize fa ya patisa te yaka biso nini na moto ya mokili alingi yo te kasi nzambe alingi yo mpo soko oyo alingaki yo soko oyo aboyaki yo mpe nzambe aboyi yo kambe te lelo oyo okoli te nzambe alingi yo mingi yango okoli soki ezalaki te libele ya mama moto ekolisaka moto kambe yo osa akufa mpo yo omela libele ebakata te longola makanisi wana ozala mona nzambe yoka ndenge bayembaka longola loboko na litama oza mona na nzambe ata baboti bakuva oza mona na nzambe yokoma mona mawa yokoma sekolela likambo nyonso eza na ngonga nango. Ça va chérie, t'es sûre? Ouais, ça va bébé. Tu vas sortir encore? T'as dit ça? Non, moi je sors pas. Regarde, la vandi, la vandi. Maintenant, bon, si déjà ça côté, on côté. Mais non, attends, chérie, Koya n'a eu qu'un aime, c'est que tu vends des journées, mon maman t'obima. Et alors? Mais j'ai eu peur, non, bébé? Mais non, je sors pas, bébé. Ok. Mais bon, en fait, moi je voulais qu'on parle un peu parce que, tu vois, chérie, au tout salé déjà, ils a pas. Je sais que c'est déjà un grand pas. Mais on est en J'attendais Afrique, un grand là.
Moi, je crois que tu dis pas. Mais nous, c'est un grand pas. Voilà, on a complété, non? Tu vois, on est en Afrique, bon, tout ça, complications que tu as la famille et tout ça. Moi, j'aimerais bien que tout soit organisé, tout si ça m'a commencé Nasuka. Quoi? La dot, c'est ça que tu veux dire? Oui. Bon chérie, allons-y mollo mollo, c'est bon, on a fait déjà des gens pré-dot, présentation. Mais attends bébé, quand tu dis mollo mollo, tu fais allusion à quoi mollo mollo? Donc mollo mollo, voilà, on va dire que dans 5 mois, dans 6 mois, dans 6 Est-ce que même tout ça, après c'est liste, il y a l'IBA la caisse une année. Bébé, on a poussé ma cam, même si Kemba, on a poussé, ils ont été que papa m'a comme on le non, tu vois, mon balinayo, c'est là et tout. Ok chérie, comme j'ai la liste et puis avec le temps je vais acheter des trucs et puis on a limite aussi un mot à la propre, tu vois. On organise de fêtes et puis la fête, il va comprendre que non et puis on a des tâches à Babalani. Et puis mais ça a été quelqu'un tu vois. Mais on peut le faire dans 3 semaines. Ma chérie, pourquoi cette course? Mais chérie, tu sais, le problème c'est quoi? On a des camarades, on a déjà que le quoi te célèbre déjà pas la même dessous. Yo ibingani nazalaka, nga toi assuré tinasuka. D'accord. Eux savent que to landisa makambo nyonso. D'accord, chérie, c'est promis. C'est promis, chérie, mais tu vas rester avec moi ici, non, bébé? Bien sûr. Mais attends, chérie, tu vas préparer. Tu entres et puis organise maintenant la chambre parce que la chambre on a évité ce qui est là. Mais chérie, on a pour ça qu'on passe un peu du temps, mais pas ici dans la chambre. Comme ça, je vais m'occuper de mon bébé, prendre soin de mon bébé et tout. Mais chérie, tu vas travailler, non? Tu vas ranger la chambre et puis au bon bien sûr. Regarde, mon il faut ton bébé ça dans la chambre. Bébé ça dans la chambre, voilà. Et bébé non bien. Après on verra. Je t'aime beaucoup, chérie. Moi je t'adore, bébé. Tu sais, notre talon qu'on l'a prédote. Notre localité, notre oncle, en plus, tu m'avais fait un clin d'œil. Mais je l'ai fait. Ma papa Bazawana. Oncle, oh, n'importe quoi, la mousse moi, la mal. Quand tu trouves le cadre, ça te va? Oui, non, c'est vrai, non? Ah, là, tout le temps, on a mon ami boire à la piscine. Je sais vraiment que là, tu vas kilotes. Ouais. Tu peux aussi? Les lotés. Là, on a mangé. On a déjà na makamunyo. Non, écoutez, banana. Na makamunyo, on a na. Écoutez, banana. Ah. Souvent, on a toujours eu le temps sur la pindate. Donc, tu peux se faire coordonner. En tout cas, on a CP, merci, on a bien quand même. Oui, ça me a bien ma tasse. Mon salaire m'a bien. Quoi, ni, vous avez un poste dans un mango tout à l'heure. Les acquis encore bien. Non, on a ça qui est encore. Et mon frère, oh, quand il est en train d'acquis, pour raisonner ma caméra comme moi. Non, on a monnaie que tu étais à l'air. Il y a la banque qui est au moins mouqué. Tu es marié? Non. Ah bah, oh, c'est vrai. Dans un engagement. Na balade. Na zagabo. Bon. Bon, na bota, moi na kufa. Les salapé boto kabwana mbala ngokala. Na vana na ngape. Na vana na ngape po. Makambezaka ebele. Maintenant, tu es prête à refaire vie à Sika? Pour réfléchir, non, pour choquer les cas, moi, tout. Bon, Naza Moutou, il faut reprendre le cas vie à Sika. Tu peux faire ça avec moi? Moi, je suis célibataire, mais père de 2 enfants. J'ai mes filles, mais célibataire. Et bon, maman, ah oui. Longue histoire comme toi aussi. Il faut déjà libérer la peau. Mais, à ta sikoyo, on continue en voiture, on a ok, pas on a au monde qui est vite. Azana, bon, moi, bien. Ah, longue histoire.
Tosola. Mais je vis seul avec mes défis. Bon, non, je ne peux pas rester comme ça. Nasola na bana, non papa, son maman. Et puis ça tombe bien, je suis devant une belle femme, très jolie, très mignonne. Merci. Maman ndefu lisusu. Moi je peux. Ok, dès que tu es prête, on peut visiter ta maison. Bon. Non, mais tu vas quand même manger quelque chose, hein, Bazar. Tu peux commander du tabac, ngoulou. On va quand même manger. Non, moi, depuis le matin, je n'ai pas mangé. Ok, non, ça, on prend Oh, quand tu le connais si près d'autres, il libala. Yo mu kwana kana mobile no bala tinde mo ba iso ke na près d'autres bala tande moko. Wana na sepela no pose kim kola isengo. Siko kama na Natasha, na ebite princesse. Eko sim sandor libala. Ba fille ezani nyango. Aboniko. Eko sim sandor pe na katanda ko onda no te. No bi e kamaji na biso. Mitala te ya. Wafia milie likona ngo. Olingo kota no kana libala ovanda. Nino ilo nongo izo palpite libala. Nakamwe po mobile za jeune ba iso mibali nyoso jeune ba susu ba piro. Pesa peme no valeur. Le na loba ko mucho pa loba ta ko linga ti ko fongola ngana ba na fongola ko pompi awa. Apesi no apesa combien no libala ngona apesa combien po no abale ono pété. Présentation ya libala te. Atie $100 na enveloppe. Wona za ni solo. Te to ba kamaji na yo. C'est la pembe. C'est la pembe ko yaya. Yo ko yo fanta non te. Ba ko lamba ka te. Ah j'ai fait la nyango. Libala, et ça que mobile n'a pas vivre. Natasha, on a agini. On vit à libala kamaji. Pas même coup de te, faut landa. Toza maboma te. Mais oui. Comme nazo le bano na liboma te na moto. Yaya, mi vanda ko famille faut balia mbongo, liputa mama, foulard. Boniko. Abanda ko bima kuna boss mo ba proposer libala boya eti. Siko piroza nini? Oboya kutu boss wana za mbongo likona ngovie na Fabrice Mola abenga Natasha obuaki se kitoko siko yo penza oyepa Pierrot yo vanda wana omuno komi madame ndako obi ayepa Pierrot tuta ba pondu ayepa Pierrot ni kolamba na kolamba komona ka Pierrot vina mobimbeza kolia alela kolia fufu ba chemise ya pete wana ko repasser aki ko renye yo ndo vanda mo njuluka te kamera na ngai mbali na vanda boni boyeko tolo ba likambo eza ba vantite tu peux choisir ça absonné aner l'état on a bangélé yo koya boye bo vandi bo tikinga tona servir binote bo bandi dakwa photo banda yo oui il faut to banda yo pa yaya ko komisa te ke ba balinga i predo te ali bala te tia statue mo ba ba no ka félicitations oui oyo tala statue na ete mikolo ye na ye ndako malili mema o musika odinda Ozela non jeune yo non. Près de tu vas vendre mobile pe boyeko et simbi non te on laisse. On laisse na linga to chikani. So zukutu babala ni na bango pe apilo on lilo pe simbi te bakabwana ko nango. On anda mo nini? Mo lien sur ba chaka. Wapi alliance? Bois ba tu alliance te pour bali no te pour tika ma. Opération za bonde na meki so simbi nango kasi. Oh, déjà meka ke simbi koko sabiso te so meka simbi simbala nini. Déjà meka simbi po va na ndakwa. Oh, c'est le yoko. Oh, c'est kangai. Marraine na biso moko. Tiko tala mama buzo bana. Mutoka Pierrot ko a rejoint tant pour 10 ans penser bo fandi obala ote pour ko miti. Préparer na bambanda to ya makasi. Jamais. Na oya makasi ko na moso. Na oya te. Ça me so boire to mela to lia. Non na bona no fik bo si so fik mbala beaucoup tsanga moko. To lo bana onde bo boza muninga ya biso. Prado te ya libala te. Oyebi oyebelo na melaka. Ngai malilo wana penza po pesa ngali libutu. Mawana. Mes filles, merci bien na butu fallait qu'il on attend tout cela. Boza ba camarade nanga. Nanga tout si j'ai un problème,
na partager on a bino. Donc si j'ai un problème là que non na libanda na que loyeb sabato non. Premièrement na obande pas na bino parce que boza ba nanga boza na confiance na bino makasi. Et puis na lingara nazara papa mo ya dictateur té. Na ba na ko imposer bino. Moi je fais ça non. J'ai un petit souci dans les partager on a bino. Na éviter sur ezala malamu boyebi banda maman abino akenda ça fait tant d'années il y a beaucoup de choses qui vraiment moi na natikala relaxer bino maman musuté mais na quand même mobali bino pe beaucoup na lingi quand même beaucoup là beaucoup na une certaine maturité na moi lelo bokoli donc bokoli Vas-y, papa, on t'écoute, non? Bien, ok. De toutes les façons, je suis votre père. Nakutana kina. Mais papa parle, non? Crache le morceau. Oh. Ozo bozo tiko pe me le boko. Vas-y, Toyo Kayo. On est là. Bon, ok. Dans mon poussé, je vais me marier. Et tu la connais la personne? Bien sûr. Ah. Directement, maman Cabo, je veux me marier. Tu veux te remarier parce que tu avais déjà. Oh non, tu veux te remarier. Oui. Avec la personne comme ça, Naïbi Mnanabala. Cabo. Non. Ça fait combien de temps? Excuse-moi, Nanega m'a bêté. Juste, toi sur la terre, toi et Baka. Parce que sur le gros balamouté qui a 8 ans. Ce qui n'a pas annoncé Bino, c'est que tous les matins. Et papa, nous, mon ouais. Comment on a dit que loyauté? On a respecter Bino. Quand on est dans la terrasse, on est dans le bureau. Et maintenant, on a dit sur la base, on a informé Bino. En plus, c'est grâce à Marc Ozefondo, il a insisté à Bino. Non. Allez sur la base. Tu peux voir sa photo? On a photo là. Attends, il y a copine, papa. Non. Toi, le banon, on so awa. Tu vois? Toza awa sans maman, toza n'a pas problème. Tu vois? Papa. Oui. Êtes-vous sûr vraiment que maman Oyengo balé la biso à cause d'une bonne maman pour nous? Parce que moi, tu sais très bien que dans un anga capricieuse, dans l'ingana ite que y a popine, je ne sais pas si on a le bamabi. Dans l'ingate que comme un sousou, bamakambo belé, tu sais, tu dois vivre dans mon kili, tu dois ba histoire belé, ba maman baba la ranasima, ba comme maltraité, ba kuti nandako. Papa, je t'en supplie. Oui. Parce que biso a to vivre na harmonie na biso. To oza lokolo comme maman na biso, oza papa na biso, jouera vraiment ba rôle belé. Et comme combien on te comme poto sengelo comme parce que biso na yo to zana limite té. Même mon mobo na kozanga na je suis là na sengara sans limite. Et comme poto comme to zana accès na chambre té oui parce que elle est là mais atika biso to zana ndé to zala na yo. Ah lu tu ba problème té et comme boye té côté aux frontières ba limite c'est comme inanda. To lingité. Si tu sais qu'elle est vraiment une maman pour nous, non mon atina to ça na problème té parce que so coli. Azana pour ko ça va pour ça na yo parce que tout ça pour nous besoin na yo surtout yo ndo nyo lambate on va pas mon lamba aya ka ça ndo lambe là ala to konde on va faire tout to boyo konde parce que ça la munene to boba attention non to boba AVC non oh mais je suis sincère moi j'aime dire la vérité non papa moi je suis d'accord qu'elle vienne ici qu'elle vienne ici mais ne soit problème té c'est ça mais tu faut ton mon aïe. Au bas des bons, tu fais tout le monde et tout c'est plein d'air, voilà les gars solo parce que photo la singa pété aux photos n'était moi ce moment dans la charge. Ah, il poupine. Luca, yo, hey.
Papa, je te sers quelque chose alors? Oui, tu te sers quelque chose. Hein? Tu te sers quelque chose. Oh, mais papa, ce qu'on maîtrisait là, on t'ética. Moi, je t'ai demandé, na tout nous, on a servi quelque chose, mais là, ou soit maï. Non, on a pris maï, c'est quoi? On a pris ma moukière. Et après, on a bloqué la ngaïlo. Là, il fait vrai, bête, il y a lobby, boutou, mon bimba. Ah. Oh, désolé, hein. Désolé, quoi. Désolé, pensa donc, il y a lobby là, yo. Boutou, mon bimba, ndé, tango, itali, tango, lobby, n'a papa, n'a zana, pousse tout sur là. Ndé, au moins, il a sali effort pour être au Koutane. Ok, au sali bien, papa. Merci d'abord parce que, naïbi, que. Bino à côté à maman mais au salé quand même fort wana ya usangisa bango le jour à présentation et nani mambo salama qui prédote et salami très bien. Maintenant je pensais à ce que ngana autopé salama mayele, qu'est-ce qu'on peut faire parce que ngai mamba coutume mingi dans la maîtrise dans côté bilo musu basengi yona na liste wana ngana yebité je dois faire comment na opesa ka mbongo mamuna pesi na ka mbongo na place biloko wana tona na sande ni faut kana soma bilo no basengi sengi wana na munduki je sais même pas comment acheter ça. Bon Pierrot, entre guillemets, Kubala Isaac na presete. Entre guillemets, Libala ikenda kana mbangu te. Libala nyoso tango lingo bala mwasi na yo poni. Il faut ubungisa ngo malembi. Ukena ngo mieti. Timu ko lukankisa mbongo na yo complet. Ukamati uke kubala mwasi. Yo kamata mbala moko boy. Presque ba ukamata mbongo ibele kana ke kubala mwasi. Wana izali nango solution te. Hein? Yo salama kamuna yo malembi. Soki mbongo ikoki. Nde lobi papa hein. Ngala kamati mbongo na ngaya ngo ya kubala. Alors, n'est pas wana ngala kutinda yo, sombe loko yo. Comme ça ok na kubala mwasi. Kusa na yo pressé? Non, moi je veux pas dire aussi que na pressé papa. Sauf que nazo mona que na umi s'appelle ni na batute. Donc umi sate, itaka nde mutu yo mubali nde fubungama. Uro ngana komi ilombe siko inake kukamata mwasi abatu. Na pesi mbongo na famille na ye tout aussi lani ne tu kamati mwasi aye ipana. Vous savez que dans d'autres familles ça va famille papa va il a moi na libosa mobali. Oui bien. Papa, mais c'est quelque chose au type tante peut qu'on a motivé mon mulungue que d'une manière que moi na besoin que bala. Asa moi liboso tok. Ah bah tante na yo bandoki. Eh, c'est toujours ça. Kala oyebi mabe mususu basala ngaya na munoyo na famille na ngabo. Pourquoi on na ngoto? Isala musala nzambi moko boye lifoko du ciel. Ayemba nze moko luba il faut avouer ta moitié pardon. Ça te pardon uzonga nandi mi faute izanga. Papa. Donc na telle faute ya mutu na limisa famille. Non, vous parlez de l'ifoko du ciel. Makamuna ngai siko ya famille lingi kukotsa pe mutu te. Alors yo kamata mbongo na yo kamati mbongo c'est là papa. Zembo embeza l'ifoko du ciel bien Isaye musala nzembo musala nzambi. Ya blasphème na mission nzambe. OK? Parce que les nzembo ya musicien ipupa fali. Te isali nzembo nzambi. Attends, je vais vous servir. Moi je supporte pas ça. Donc ça là pour déjà ici. Bungama, nga oyebi sa famille na ngai tim kolo yo kokoma prêt. Mukolo mo so nino kokoma na 10 ans. Oh. Mais na lubi sikoyo mbongo faut bungama mo. Nazo bungama. Lorsque déjà on habite au ça la prédote, c'est que ma canistra déjà dote eza pembeni. OK? Na ngana ba ne makaniska, qu'est-ce qu'on peut faire? Na pesa ra mbongo bien bilo to soma lobi ke to soma bilo. C'est tout. C'est bon. Je te sers quelque chose. Na otoyebisa yo na soleil na bana en tout cas bana baza d'accord basepeli makasi bana posa tosala makambo na lombango mingi oyo quand même na ndako yora mosusu azoloba oh papa ngana oza fille de fleur nga bien bokoli déjà non biloko wana il faut otikela yango bana mikie bana bakona te so bazana ba tout popine ngana oza fille de fleur nga bino à ton âge. Ouais, tenga peso oh non. Ouais, te makama pesa kabo. Abo ikagisa ngabo mama anangane ngakufa. Ningo tanyeni ngabalo. Non, pas mes amis. So kazala inda sa combination même. Oh mes amis. Diwa. Yangwana Nabingaki Toso là on est quand même de grandes personnes. En Tepsom Balemo Mkazati. Procédure à l'Iba les années, si nous avons comme un candidat, il y a un petit peu de bino, à éviter. Qu'est-ce que tu penses? Alors parce que dans l'âge de biso, maman est dans le bongo, donc c'est pas. Bon. C'est pas normal.
eza ngo mpona mama ye na ndako te, mais en réalité ngai tozaka na mama famille ya papa na biso bango tout bakufa. Ah bon? Oui, bakufaka na guerre mobo ezalaka na mboka na biso kuna na ba village. Moi mobu mboka ezalaka ekutela bango bazala na bilanga nde place bango bakufaka. Oh, sorry. Sikoyo nazaka na mama ye moko le temps bon maman pas kolia mbonga libala wana te na ndenga coutume na biso. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon nga na so na mama na yeba nde to sala bien nga na ye nanu so za vraiment na posa na nga ou bien nga na ye nanu à partir wana to bandi kolandela to ta aller msu ba kuza ba papa na ba Facebook ba est-ce que bon c'est pas un problème. Est-ce que tu as vu qu'il y a té dans salata moi petit geste pas maman ils a d'autres ils a libala té donc moi geste kaka pona joyeux on na yebi famille nanga donc non ça c'est pas ça libala na yebi pona maman ko komi to samate non je cherche enveloppe ato yeno té ou soit tu repes enveloppe on a memé la maman komi to samate parce que tant on a ko koma na niveau maman tant on mona ba banda olela bandi o raisonner mobile nene nga kufa abandi o raisonner ne ba famille mobile ne ba donc makambo ezebele faut mettre poto longo na maman na choc wana so ki enveloppe ezanga na okena ka otikela maman nga na ye nga après to bandi ko luka neni to ko sala maman biso na ba choc akasi ngande pe na bungisa mwana bon comme bana bana pour ça no makasi et puis la solution déjà là pour la côté na biso d'abord préparatif à mariage to bandaille déjà pour préparer malem mais toutefois c'est pas grave d'accord mais nga lingi oh melade loba dika molingo loba ko ba motema te je t'aime. Nzambe, est-ce que maman ibakata vraiment aza maman na ngai? Maman ni nanga kolinga maltraiter moi na eti na niveau oyo vraiment. Nzambe. Ceux qui vraiment naza na ba parents. Nzambe loti sangata na ndoto. Na lembi souffrance ya boy, na lembi yango. Comment maman botinga zonyokola nga boy? Lisumu nini nga na sali? Nzambe, na lembi. Nakufa ta kokufa. Nazokoka lisusu te. Te weleki, souffrance weleki. Na lembi Nzambe, na lembi. Isanga pasi juana na lambaki ngai batan chombo na salelie na nani na somalemba ayete lelo na la minini pomme de terre na tiango na Aida kama monoko na yo kaka pesonite donc ndenge okoloba na ngai na butu wana te mama na koyoka susi te piro yako yako ile te yango piro yaka mobali na yo makambo wana piro bana ikokoso yote yaki mwana mokelo bakate monsi na ngai yayi te yari monsi na yete piro ngari boya bala deza yoko yoko yakajengi boya ni mabe mweka boya mabe penza yoka na ibisa moni ya piro ndombasi
yaki nde masano oyo bana mike basakanaka wana te yaki mwa mokolo na yo mwana moke ndenge yaki kitoko wana na mpembe na yo na kijengi na yo wana kaka akobengaka yo te mwasi na ngai esuka na bomona aya kolia awa te ayo likambo nini yo apenda soko yaki si sepende nokoza ndumba pena bula wa ya bampono wana yo Pati no tomba tiesa mkomona koko mwa bata minesila aleke alinge omona mama linga ko sute pati salaka otombe amura bide salaka bino bato abwebwa ina bamposa banchoto tusa yango na muteko sala ndi wana posa Piero tena ya bolinga Piero Piero abala tika abala te yamba pati soko kisiste wana benga kubala te Piero ati yo na kisi nzambe o Piero ati yo na kisi boye njoka ne motema na yo ndio kodakisa identité na yo soki arizise ko yala ndengo yo lokoso amibali Apino ba koko na ngai boni boy mamango basai boni ndumba aya ngando bete yango tangwa ndumba yo ka ndumba o babenga ka ndumba yali ndumba oyo mwana ya moshi na anu abali te aboti te ndumba bino siko bokanisa ndumba wana te yali ndi amibali na mama na yeso ali na bomo makambo ko sala oyo ndako twa bankumba mikolo nyoso aya okay kuna kenye bamba ya mope mwana mabe Aïda En tout cas, franchement, je suis très contente de revoir maman aujourd'hui. Elle a bien préparé pour Pignon quand ça les gars ont les queues là. Elle vit bien. On a mis kitoko makasi. Namba kitoko moko mwana nga. Kutu nde na okoma awa. Bon, lamba soute bon ça me ça te ngamo. Pona nini? Moi je suis d'accord. Il y a des capricieux. Là c'est la fille à papa. Oui, ça maman habite au ça musala té. Maman musano. Oh, non, au bando sala. Te toza bien ngana bino toza kitoko. Maman, on a déjà makila ngana bino. Ils ont collaboré bien. Oh, nous avons traîné tante na tata mosna biso. Ah bon, tata mosna. Tata mosna. Bis Mondele, la force tranquille. Ah, bis Mondele. On a l'équipe. Ah, vous en avez l'équipe na ngaya la. OK. Azaka. Te ano azaka na poto. Et bon chez obombela ngandeli. Malembe oyebo ndeko na nyoso to. Malembe. Na bolakiso moko. No bana na nani na l'action leki na ngaza makasi leki na ngaza na na linga maboyo na bana nanu Sonia Sonia nini Sonia nini na bana nanu ils vont déjà ko évoluer petit frère nanga nani Pati mabana ma collection mobala Yolande Kande. OK Pati après Kande tu oui ayo leki Ah, non, ma fille. Azena mwana moko, mwana wakufa. Tant na l'axe qui va photo na bino. Abi mwana na ye akokali na yo makasi. Moi? Oui. Vous en avez très temps. Coïncidence. Même temps, mon a que moi tout le temps dans la cuisine sur Atalio. Nous sommes désolés, maman. C'est fini, chérie. Non, c'est fini, mon amour. C'est fini. Ne pleure pas. Non, maman, sorry, pardon. On est là pour toi, ok? Hein? Malembe, bana ba rebonder ba potanio soir. C'est bon? Ne pleure pas, ma chérie. Non, c'est fini. Ok, c'est fini, maman. Ne pleure pas, c'est fini. Maman, va t'aller Chérie, ça va? De l'eau? Oui. De l'eau? On a fait ça, douche naïo, je prends soin de toi. Après, je te fais un petit massage et tout. Ouvre la porte, on va s'en toquer. Aïda. Oh,
t'expliquer, chérie. Viens, Yaka. Nala, au côté, Zenanam. Comment on a autant de ange? Au-dessus du ma patron qui te la batou. Moi, c'est un bon. Moi, c'est un peu mieux. Nous, on a été. Aïda. C'est un bon Oh, tu le veux aussi? Je vais t'expliquer, chérie. C'est un zombo. C'est un zombo. Un zombo moussaka. Bon, chérie, je t'explique. Hein. Tu vois cette fille? La Vanda. 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 Comment Aïda? Aïe. Bon, en fait, on l'appelait Aïe dans le quartier. Ah, sa petite soeur, ma petite soeur dans le quartier des Alakaga. Ma petite soeur, hein? Moi, sinon. Bon, c'est là, on va connaître personne, hein? Tu comprends, tu vois? C'est quoi, yo? On a venu des Alakaga dans le quartier, des fois, hein, on a tout volé. C'est dans mon écart, attends, c'est qui est? On a balle, tu vois? Parce qu'on a d'autres tombés quand on a balle, on sommes collés dans le balle. C'est qu'on a épée, hein? N'est balouka, hein? T'es non, banana, ni. La petite déjà, n'a pas la makemba. Ça c'est makemba, pinja. N'a pas pipi quand on le bac. Alamba. Alamba. Formé mal. Zombo. Nache musaka penda. Nache pipi na kati nache mbandi. Nache pira ya bola. Apo yanda bola oya bana. Kuna po kuna isaka bien mona rien. Yamba nanga. Amba na note yo. Moi c'est nangaye. Moi c'est nanda. Karamite no ke ba moi c'est nanto saranaye. Ngai banda. Tati ngai banda. Ma lambe ya pio fa ipa tu sa. Ana lambe ya. Nalo lia pa ko na mo so ke kunem ta. Asa ba posa yo tu ma puna ya me. Toto sodi tu. Mais normal t'es petite sur quartier ko na mo to mesana. Lo boliaki. Lo boliami ponzi. Lo boliami Ça ponzi. beaucoup de plaisir hein. Quand tu oyenga na otulonga bi chérie, au lieu déjà tu me dis oui, moi je pensais que le Ali pas nanga. Pourquoi dire que ça va bien pour moi? Ali c'est tu bouilla fufu. Nani? J'aime pas ça. Mais tout ça. Ah, il y a qu'à souligner. Soko yé, au télémi na porte au Betty. Moi, c'est un obima. Si tu as besoin de l'argent, on paie ça. Hein? Avant, elle venait comme ça, elle ne frappait même pas la porte, elle entre comme ça. Après, il y a un abandon, il y a déjà. L'abandon, il y a pas eu. Laisse qu'on t'en voyait, puis on a peine ça vous tenait. Il y a que chaque jour, soit manqué, ça m'a bien. Ça, quand on a le sucre. La sucre. Viens, chérie. Nabi, viens, chérie. On va faire chérie. Que chérie, c'est non, moi, c'est non, vraiment, ça. Chérie, tu dois. Non, c'est ça, non, ça va aller, ça va aller. C'est tout petit. Moi, ça me met mal à l'aise. Non, Mais ça fait mal. J'aime pas ça. Rentre là-bas. Non, regarde. Non, vous comprenez, non, on va faire. C'est ça. C'est ça.